Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tozali na makambo mwa mingi oyo tokolobela bino bandeko babolingo, yango wana tokosenga na bino ete bozala kaka bisika bozali mpo ete bokoyoka basango oyo tobombeli bino mokolo ya lelo mpe mingi bakokamwa pe mingi bakomituna eloko nini ezali kotinda bato mosusu bakotaka na kati na makambo ya bozoba sans même ba se rendre compte que ba conséquence na yango ekoki koya na sima ya mikolo. Bandeko babolingo ngai moko mama Rosalie ndenge nazali kopesa bino émission oyo na pasi na motema me na ye kotala ete soki moto azali na ye motu makasi alingi koyoka te ata oyebisi bato balingi koyoka te soki ba accident ekomi kokwela bango foti ya nani? Bakoloba te foti ya Nzambe? Ezali kaka foti na bango moko, foti ya moto mosusu te, foti ya bango moko. Bandeko babolingo ngai mama Rosalie tango napesaka ba émission na awa na kati na studio ya radio Zumel 1000 tango tolobaka ba makambo mingi bazwaka biso lokola bato ya maboma me na suka na yango bato bayaka komona ete makambo tozali koloba ezali ya solo pe bayaka koloba ete bravo mama Rosalie pe bravo papa Roger. Me tango bazali koloba bravo mama Rosalie pe bravo papa Roger tango wana deja il faut koyeba ete conséquence ya likambo esi ekwei nde sikoyo bayebi lisusu ndenge ya kosala te bakomi koya kopesa kaka ba félicitation. Bandeko babolingo boyebi ete tango bakom batan basalaka ba makambo tango balobaka ba makambo liboso ya ba télévision bandeko liboso ya ba caméra bandeko bayebaka te ke mokili ezali komona bango pe makambo bazali kosala bayebaka te ke un jour ekoki kotournele bango mabe. Mpona nini tolobi boye bandeko? Tolandaka mikolo eleki ete Pasteur Mukuna alobaka liboso ya kamera alobi ete makambo oyo bato bazali kosala un jour tokomona conséquence na yango. Soki balingi kosenga pardon te tokomona conséquence yango. Bandeko mingi bazwaki babude batomboli mapeka balobi jamais tokosenga pardon te. Mais lelo ndenge tozali koloba bandeko ba conséquence yango elandi bato me malgré baza kosala ete bakamoufle yango eleka na sese bato baza koyeba te me ekobima kaka bandeko. Tolobaki ete biso tozali radio Zumel 1000. Radio Zumel 1000 tolobaki ete tokotaka kati na bango me bango bayebaka te bandeko. Boyebi ete bakombata bakutani na makambo ces derniers temps toyebi te soki ezali kosenga ete basali na Nzambe basala ba prière ya makasi mpo badelivre bato mosusu malgré bato mosusu bazali na pasi bato mosusu bazali koya mpona koyebisa bango ete likambo boloba yango te bovanda kaka mpo ete wana ezali soki bolobi yango bopolisi ekipe tala kaka toza kobunda mpona Congo soki bosali bo ezali neti bokokimisa bato mosusu bandeko baninga bazali na pasi
yo ozali koloba na bango kosenga pardon te botikala kaka na position na po soki bosali boye bokopolisa ekipe tel buzoba bandeko babolingo boyebi ete na kobanda korelate bino bamakambo ebele oyo bakombatant basi bazwi me bazali kolinga kobomba yango lokola nzambe azali kaka nzambe bandeko makambo wana malgré basali neti babomba yango nyonso ekomi deja na maboko to na dossier ya radio Zumel 1000 tango mosusu pe ba radio mosusu to ba chaîne mosusu ya ba congolais basi bazwaki ba information na bayebi yango mais olia kotombola mongongo pona koloba balingi koloba te bango bazali kozela kaka soki bakombata baye na babuzoba ya makambo ya kofinga Joseph Kabila liboso ya kamera kofinga bakonzi ya Kongo wana ndoko omona balekisi yango mbangu bandeko babolingo liboso ete nakota nano na kati na makambo minene oyo na tozali na yango na korapele lisusu na bakongolais nazali kosenga na bino surtout bovandi ya na poto il faut bolingaka kose documenter mingi po ete bofungola mayele mpona nini nalobi boye parce que ezali na chaîne moko ya bakongolais baprojektaki baimage oyo ya baviole oyo elekaki kote ya este me bakongolais ebele bakomprenaki yango te mpe mingi bagangi balobi bomoni soki bakombata bazali kosilika basilikaka avec raison il faut que tozala toujours sima ya bakombata mais avant ya koloba bongo ndeko est-ce que okomprenaki émission ne bandeli malamu tina suka okomprenaki makambo nini elobamaki tina suka okomprenaki yango c'est que okomprenaki te yango ete oyekaka liboso ya internet obandi kosala kaka bacommentaire bisalela bandeko babolingo na kati ya reportage wana soki olandi yango malamu observe yango bien olandi yango penza calmement oyoki na ebandeli pe na suka na conclusion yango oza komona ndenge nini ezali kotalisa ete batu oyo ngwanda na Mobutu bakotisaka na Congo nde lelo bango nde mutu batikali kote kuna ya este bazali kocreye ba désordre esika babombaka baminduki na bango esika bakundaka yango na bazamba bake korekipere yango pe bakomi kosala bapopulation ba désordre pe kopie pe koviole bandeko botala na kati ya reportage wana bandeko bomoni meme tango ba journaliste ya mindele bakei kointerroger soldat oyo azalaki lokola mokonzi ya bahutu wana basoldat rwanda ya bahutu baza kotuna bango est-ce que moye ezali te mpo bozonga na mboka na bino bango bazali kopesa kaka raison ya soki tozongi kuna danger babiloko moko ya bongo mais botala mpe basoldat yango bazali kaka bato oyo bazali ete na bateni ya malonga te okomona na se ntango mosusu pantalon ya ndaku na likolo alati mwa teni ya basoldat na baminduki ya kala yango nde bazali kocreye nango badésordre bandeko après sima bazali koya kokosa biso mpona koloba nini ke ezali basoldat ya Rwanda oyo Kagame moto azali kotinda na este bango nde bazali koviole bakongolais il faut botalaka information malamu bokomprenaka parce que soki bozali koganga kaka neti bazoba boye ekozala mawa mingi mpe bamindele bakobanda koloba ete bato bayebi eloko te yango na omoni ete ngwanda azali kokende kosimbisa bino batushe na bamakambo mosusu oyo bino bozali koyebela ta tina te bozali kokende koloba kaka ngulungulu me bangwanda wana bayebi verité esika ezali mpe bamindele oyo bino bozali koloba ete bamindele basali bo bamindele bayebi verité esika ezali ndenge kaka makambo tozali komona lelo bandeko tango biso tobandaki kosala bamakambo tango Mobutu azalaka na bokonzi penza tango azalaka nanu na moto makasi tango biso tobandaka kolanda papa Etienne Tshisekedi tozanga koloba ete papa Etienne Tshisekedi nde vraiment vrai leader il faut to tchaye maboko po ete a faire partir Mobutu mais na tango wana bato ebele bayebaka teke papa Etienne Tshisekedi azalaka na ye kaka moto baliaka na nzungu ya kindoki na Mobutu toyebaka yango te tobandaki komona ete papa Etienne Tshisekedi azalaka penza maboko pembe tobandaki komona ete papa Etienne Tshisekedi azalaka santage na kati ya mboka na biso wana Congo me lelo oyo bato ebele tobelaki mpelekese ntango tomona baverité ebima bandeko biso
bandaka kokanisa kaka bamakambo neti ya bakimba ezalaka Mobutu ye moko moto asalaka babiloko wana me toye komona ete moto asiniaka papier po ete bapendre bango Papa Etienne Tshisekedi biso toyebaka ete Mobutu peti ya mokonfi ya mwana ya bitinda ya Lumumba ezalaka ye nde moto atekaka Lumumba me toyi kokomprendre ete nzoka nde ntango baopération esalamaka Tshisekedi mpe azalaka na kati ya babiloko wana baimage ya l'appui yango na ete ndeko a partir ya lelo tolobaki ete jamais tokoki koloba ete moto akoki koloba ete azali ser na kati ya Congo oyo asala tâche te asala likambo te ke babetela ye maboko baloba ete ye nde ntango mosusu ndenge tomipesa bankombo o Moïse azali te ntango ye moko Papa Etienne Tshisekedi alobaka ete moto nyonso tu il faut toleka na kati na changement ya mentalité ye moko pe azali na kati ya changement wana ya masuwa ya changement ya mentalité bandeko babolingo na ye sikoyo kozonga nano mwa mokesima ntango tozali kosala bamakelela ya kolanda ba leader congolais oyo bazali ya baopposant mingi bazali komema bato na nzela ya lokuta me bayebi baverité esika evandi bazali kolinga koloba te ndenge kaka toyebisi bino na makambo ezali koleka na este ndenge nini lelo bato oyo barwandais oyo bazali koseme desordre koviole bamama ezali kaka barwandais oyo nzoka nde Mobutu na Ngbanda bakotisaka po ete baimage wana ndeko soko ezali moto ya mayele tala baimage wana malamu okomona ete eza kaka basoldat uto oyo bakoma kobaluka kote wana epi ntina na bango mpe bavandeli kote ya este ezali koyebana te yango na bomonaki ete mokolo oyo Rwanda na Congo bayokanaki basala front commun mpona babanda kotrake bato wana bomoni ndenge bato apareko batelemaki mbangu mpona kobanda kokosa bainformation barwandais bakoti po ete balinga koextramine banini bakomi kokosa bahistoire po ete bato lokola bangwanda oyo bayebi na bango ete ezali bahutu wana nde moto bazali kocreye badesordre kuna koviole basi banini bahutu oyo bango moko bakotisaka na Mobutu bandeko Ngbanda ta sali nyonso tu histoire ya mboka na biso jamais akoki kokosa biso lisusu lelo akosaka biso avant mais lelo lisusu te po ete oyo nzambe azali komonisa biso lelo ezali penza ba vérité ba réalité bandeko babolingo toyi sikoyo kozonga nano na kati na masolo na biso oyo ya mokolo ya lelo na oyo etali bakombata bana ya kuluna ya poto makambo nini bakomi kokutana na yango bandeko ndenge tozali koyebisa bino boye bandeko ezali lisusu likambo ya tabu te malgré bango moko bazali kosala tu po bakamoufle yango bandeko parmi bakombata oyo bakendeki kosala désordre na kati na église kombata moko azali na problème très sérieux bandeko malgré bazali kosala nyonso bakamoufle yango kombata wana alingaki akende na église mpo akende kosenga pardon mais baninga na ye bazali kotia impression te kosala boye te soki osali boye tala kaka bato wana bakoki koya kopanza sango ekotina mais tolobaki ete biso lokola tozali radio Zumel 1000 tokoloba bamakambo oyo bandeko na minute oyo ndenge tozali koloba boye parmi bakombatant oyo bakendeki na église oyo bakendeki kosala désordre ezali na combatant moko na minute ndenge tozali koloba eloko na ye ya bamibali ezali kotelema lisusu malamu te bandeko nazongeli yango lisusu malamu mpo bakongole bakoloba toyokaki te o mama ozali alobaki neti yo nazali kopesa bino information ezali vrai et réel parmi bato oyo bakendaka na église mokolo paster mukuna kendaka ayaka na poto po ete akende kote oyo bakendaka na église mpo basala désordre parmi bakombata wana na kati ya France ezali na kombata moko eloko na ye ya mibali ezali kosala lisusu te ezali kotelema te mpe mwasi na ye asi alembi mwasi na ye akomi prêtre meme mpo abimisa me bazali kokamoufle bazali koyebisa bango bosala boye te bazali kobomba me mwasi alingaki amema mobali na ya lingomba kuna po ete bakende kosenga pardon me bakombata lokola balobi ete bazali mitema makasi mitema mabanga mitema ya basintoma
bazali kosala tout mpona ete bakamufle likambo wana me ndeko ngai nazali kokamwa tango bango bazali koloba ete bosala boye te banini eske bango bato bazali komona pasi wana to bino bato oyo bozwi probleme wana nde boto bozali komona pasi bandeko balobi ete eloko ya mwana mobali eza kotelema lisusu te mwasi asa alembi bandeko mwasi alembi mwasi alingaki kutu akende penza aza kosala pression po ete mobali bakende l'église bakende kosenga pardon mais bakombata bazali kotelemela likambo yango na ndenge ya sese bandeko bango nyonso tu bakombata mingi bayebi histoire wana mais bazali kosala neti bakamufle yango bandeko eloko nini balesi mwana ya mobali oyo te mwana ya mobali oyo bazali kobenga kombata eloko nini balesi ye te po atelema te ya kotelema mama sepela mais rien bandeko oyo penza ekomi penza bapinisio yango bandiko ya bandeko eloko nyonso efietami na ndenge wana bandeko balobi ete eloko yango ezongi ekomi moke ya ndenge wana eza bapinisio te yango wana de ndeko mobali oyo azwaki décision kende kosenga pardon na lingomba me bato bazali kotya kaka bakal kosala boye te soki osali bamisusu kutu bakomi kotindela ye bamessage ya ndenge ete soki omeki kosala bongo okomona makambo tokosala yo me bandeko wana ezali lisusu normal te moninga azali komona pasi yo mpona kaka kokamufle bainformation po ete basepela na bino bakombata bozali kobomba makambo ya boye non jamais ezalaka te bandeko babolingo mwana mobali oyo azali na baproblemi na ndenge ya kosakana te mudiadia soki mpe mudiadia soki mpe nini nyonso tu ebebi donc balobi ete bambuma kutuko oyebi ndenge ezalaka ete na ndenge bambuma na bango wana ya bamibali ezalaka soki ata mwasi aza kotala yango aza komona yango mpe na ndenge esthétique eza kosepelisa mwasi me balobi ete na mwasi na ye moko ya ndako soki atali eloko yango epesi lisusu mwasi kanda mpo ete efieloki na ndenge ya kosakana te balobi bambuma wana esali neti ebendani donc ezomona na kutu bien te mpo mwasi alingaka komona esthétique ya bambuma wana na ndenge esalaka mwa bien epesaka mwa kimpelekese me oyo aye sikoyo nyonso ko donc pinisio ya bongo eloko efietami donc bambuma wana nyonso twale bakotisi yango sikoyo na kati mwasi azomona rien oyo ndenge balobaka azomona te bandeko bamekaki mosapi na moto me oyo ekomi koyela bango babandi kokamwa mpe bandimi te bandeko babolingo ndenge tozali koloba boye mama sikoyo na minute oyo mama azokoka lisusu te mama lobi il faut ubie libala ekufa ubie tokende na église tosenga pardon bomoni après sima lobi bakoya koloba nini o paster mukuna nde moto asali bo te paster mukuna alobaki malamu alobi ete boyebaka yango makambo bosali soki bosengi pardon te loba kaka nzambe biso tosambelaka azali nzambe ya kufa soki azali nzambe ya bomoi conséquence ekoya bomoni conséquence yango bandeko nzambe aza kanda te nzambe aza kanda te nzambe aza na ye gentil bato ya mokili nde baza kanda baza mitema mabe bandeko po ete bapinisio bakombata bakomi kozwa yango te botala kaka epaphrase nzambe aimilie na ndenge moko micro to kamera oyo epaphrase afingelaki bato kamera oyo epaphrase alobaki n'importe quoi liboso ya bato mpo na nzambe alakisa te azali nzambe kaka la meme kamera wana nde yango nde oyo epaphrase aleli liboso na yango bandeko epi nzambe mpe akwense ye kaka na ndenge ya mabe mpo ete soki otali epaphrase diabulu nsima yango na tozali koyebisa bino bandeko mingi bazali kozwa bamakambo oyo neti liseki bokomi kozwa na makambo oyo ya kongo kokotisaka meme nkombo ya nzambe na kati kosakana na nkombo ya nzambe bozali koyeba te kaka le meme nzambe wana azali moto oyo basalaka na ye maseki te bomoni lelo oyo bolobaki ete nzambe ya epaphrase nde azali nzambe na verite bomoni suka na yango na tozali koloba bandeko bato oyo bazali kozwa makambo ezali koyela bango na ndenge ya sese me bamosusu bazali koya te boloba te bozukamufle me
tellement bato bazali kozwa ba problème bazali kokoka te bakomi lelo ko se révolter po ete baloba kaka po ete bazali kokoka te bandeko tela kaka ndeko mobali ye moto azali moto oyo ayebi ete azalaki na bokasi na ye kaka na makambo ya tela na bakombata bani bosiko toloba ete ndeko mobali oyo depuis azwi problème bangwanda oyo nyonso tu bamesana kotinda bato oyo bokende bolite mpo na mboka ngwanda azali wapi mpo ayeta asimbasimba mwa eloko yango etelema omoni kaka kokose ngai ndenge nazali na bino ngai ngwanda nasololaki na bato aza kolakisa ete ye nde azali solution mais soki baproblème ezali kozwa bakombata ki solution ya ngwanda ezali komonana te bandeko balobaki yo mama moko na banzi bato mingi balandaka émission wana balobaki mama moko bo awutaki Équateur oyo bato ya pariko babengisaki balobi mama wana nde ayaki na puissance aza na puissance akoki kobebisa eloko na ye mibali mpe akoki kolamusa yango oyo mama wana babandaki koloba kokende kobebisa eloko ya chikeva kasi ndenge nini mama wana bakoki koluka ye te mpo aya kosimbasimba kopalpe mwa moke eloko ya mwana mobali oyo mpo ete ezwa force lelo oyo makambo mabongwani bandeko lisolo oyo tokotika yango te fo totombola mongongo me bato ebele basi bayebi bamasolo yango mpe mingi tokosala tu mingi bayeba eloko nini ekomeli bakombata wana azali kolinga kokende na eglise mpo asenga bapardon me bazali kotia ye kaka pression mpo akende te papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa komona ndenge nini bakombata bakomi kozwa ba problème na CC mais bazali ko camoufler bazali koyeba te ke bango moko nde bazali komiboma a petit feu sans ke bamiyeba likolo ya kosala mwa groupe ya bato moko plaisir ndeko yo moto komi ozwi problème ya boye ozwi likanisi ya malamu yo na mwasi na obokende na église po bakende kosenga pardon pourquoi bozali koyoka ba makambo bato bazali koloba ezali pasi pe mawa ndeko bango ndenge bazali wana bazali koyebisa ndeko kokende te mfanda bo mais entre temps bango bazali kobaba butu nyonso bazali kobaba mais yo ndeko mobali na kombo ya kombata otikali neti ebemba dula mwasi nini yango atakuta ndimaki na église alobi na bisengo na pasi mwasi nini yango akondima kaka ke bapla ekufela ye kaka boye alors que mwasi azali na makila na mai na nzoto ezali kotambola mwasi alingaka ntango nyonso tu bashofe ye oyo ndenge balobaka ete chauffe moteur ndenge mutuka ezalaka nzambe azali zoba te po ete lokola akelaki mobali yo ozala na eloko oyo oza nango mpe mwasi azala na nzoto oyo aza nango nzambe azalaki zoba te po ayebaki ke eloko wana aire moko ifo etelemaka mpe esalaka makambo mpona epai ya mama me lelo yo oyo nyonso to eloko esili kobeba ntango mosusu soki okeye osengi pardon na lingomba ezali mpe medikament monene oyo yo eloko ekotelema yango na tolobaki ete ezali ndenge moko lelo na epaphrase na mbeto hôpital ntango mosusu vrai medikament na ye ezali kaka pardon mpe kondima berere na ye mpe ya biki mais lokola azali kaka motema makasi lokola azali kaka motema libanga yango na bomoni ete azali toujours na mbeto hôpital wana kolelalela bandeko humiliation eza penza ya makasi ya pona nini kaka kamera oyo fingaki bato kaka kamera oyo osalaki neti osambwisa Marie Misambu kaka kamera oyo osalaki neti osambwisa Pasteur Mukuna kaka kamera oyo osalaki ke osambwisa Claudia Sassou kaka kamera oyo osalaki ete osambwisa Joseph Kabila pe Maman Olive Lembe kaka kamera oyo olingaki okitisa bapaster nyonso ya Congo bayebi eloko te yo nde ozali paster oyo molimo wa Nzambe ezali na yo kaka kamera wana yango nde eyokisi yo soni okei kolela liboso na yango mpe mokili emoni ete moto yango tokanisaki moto ya Nzambe nzoka nde Nzambe yango mpe Nzambe na ye alelaka bandeko oyebi tokoyebisa bino eloko moko bakongole na makambo ya Congo baza komona musika te ndeko
soko lingomo na loin tala ba makambo lelo Joseph Kabila na gouvernement na bazali ko sala na Congo ndeko soko ndimi yango te c'est que oza motema mabe mais ndeko il faut be mo mituna kati bolobi ke bato na bazo yebisa bino ke ano ba makambo ya Congo nzambe alingi yango te nzambe ndem tindi biso to lite mais ndenge nini nzambe na za kotinda bino bo lite nzambe na komi kotika bino bokomi kolela na bambeto hôpital ba caméra komi ko filmer bino ba biloko na bino komi ko ya kofionoka mwa etele malisusu ezate mwasi nini yango oya kondima ete eloko ekendeka kosila moto kaka boye apoya koyebisa mama na bisengo na pasi tovanda andeko wana peza naza koyebisa atanga soki nazaki mwasi na place wana na kondimela ote jamais na lobi yango na ndenge na bokasi nyonso banzoto jamais parce que ndeko oyebi na koyebisa eloko moko nzambe tango banganga nzambe tango bazalaki koloba ete na bisengo na pasi bazalaki koloba na bisengo na pasi na bisengo oyo ndenge nini bayebaki deja batestaki deja bayebaki mwasi lokola alingaka ba bien matériel na ba moma moko bo mobali akoki kozanga pe mwasi akoki kosupporter yango na balobelaki tina na bisengo na pasi po bayebaki deja intention ya mwasi mais balobaki teke na bisengo na pasi yona ke mobali azali kochauffer mwasi bien lobi mobali eloko wana nyonso tu ekei kaka efionoki kaka boye ale mwasi alobi bolokola balobaki na bisengo na pasi na vandaka kaka na zela jamais ndeko wana ezali neti ozali koboma mwana ya bato avant parce que nzambe moko ayebaki tina pourquoi asalaki eloko wana ya mobali ezalaka toujours en forme po ete echauffaka oyo ya mama bandeko bolimbisa mete ozali koloba nde oyo ezali bosolo po ete bato mosusu bayaka na bamakambo ya lokuta soki amoni ete ale eloko na esebe soki omoni ete eloko na ekomi bongo bandeko nzambe azali zoba te ndeko okeyo oluki munganga baminganga bazali oyo basalisaka pete me balobi ya mwana mobali wana ezali lokola punition bakei epai baminganga waya na batongo babetaka na batongo wana esalaka neti po ete ezongisa eloko na ndenge ya force bandeko baniati yango me waya donc oyo aye ntango mosusu médicament na ye fo akende église bakende kosenga pardon yango na tozali koyebisa ke bandeko ntango bomonaka bamibali mingi na poto bazali koganga nga basi ya poto mitu makasi balingaka koyoka te boyeboye bino bokanisi ezali kaka bamakambo ndenge baloboko assistance sociale bazali kokosa bango mpona makambo mbongo mosusu mpenza nango mpona makambo mbongo te ndeko nga nayebisaka bino naza na expérience namoni baexpérience ngai papa Roger naza koyebisa bino bandeko moto akosa bino te mwasi soko ozali konyata ye bien mwasi soko ozali kosepelisa ye bien ozali kokomisa ye bandeko mwasi ko ata mbongo yango ezali ya muke okomona kaka ye moko obanda kokomprendre mwasi aza meme capable ko aluka musala po ete akomplete meme ezweli na wana ya muke mwasi soko ozali kosepelisa ye ozali kokomisa kaka esika alingaka mwasi okomona ete akosala nyonso me botika koyela biso bahistoire ya lokuta oh non ntango bino boyaka ntango bato mosusu bayaka koloba o bamama ya poto awa mitu makasi balingi koyoka te estce wana toza koyoka baversion na bango estce bamama soki balobi bafungola minoko soki bamama mpenza balobi bafungola minoko estce version na bango wana ya mibali bapesaka ekozala susu na crédibilité parce que nalobaka yango ntango nyonso bandeko nga na félicitaka bamama makasi mpo na mona expérience meme epai ya mwasi na nga na ndako na ndenge ete mwasi soki ata bozwi eza ya moke soki ozali mpenza kokomisa mwasi na baniveau oyo mwasi alingelaka ndeko mwasi ko akoki kosala nyonso akoki kondima ata alamukaka ata 3h du matin ko na bamalili ya hiver aza kokende kosala mpo akomplete kaka salaire na yo ya papa po ayebi ete papa aza kotyanga lese toza bien mais soki yo papa okomi kosala bamakambo moko banini mwasi mpe akozala na esengo te nga nayebaka yango mingi basi mingi bamonaka bamakambo na bango mingi na poto mibali mpe ya poto bomonisaka basi bamakambo na ndenge ya mabe bosalaka mpe basi mabe malgré toboyi te mwasi ndenge balobako mwasi azali nyoka mwasi azali boye me mibali mingi naza koyebisa bino mibali mingi ya na poto bamonisi mpe basi ebele bakimona meso okomona mbongo ya mwasi mobali akomi kokende kosalela yango feti epai ya mwasi mosusu
mobali aza kobima kuna gank neti ye mutu asalaka neti ye mutu ok mwasi mosusu mutu aza kopesa ye mbongo babiloko wana nyonso il faut boserandaka compte mpe na yango bobandaka kokondane bamama te ndenge moko mpo komona ntango mosusu kombata oyo ndenge eloko na ye se fionoki boye ndenge bambuma nyonso se melami bandeko lobilobi mpo komona ete soki likambo ngo ezalaki ebombana soki mama alobaki ete bona alingi su te nake nanga lobilobi mutu aboye mpe bomoni ya ye liboso ya kamera mwasi ya poto mwasi wana likolo ya makambo ya mbongo banini ok aza koloba ete ezali likolo mpo na makambo ya mbongo nzoka nde ezali nde likambo ya probleme ya eloko na ye eza kopesa lisusu moto te eloko wana nzambe apesa yango mpo ete force nango ezalaka toujours na 6600 volt bandeko ezalaka mpe na bata mosusu ekokodimine ta mosusu 3200 volt ta mosusu okomona mpe 4300 volt mais soki ekomi ete 000 ndeko ata kutu balobi ete nga mpe naza mwasi ndeko ata kutu nganga nzambe alobaki na bisengo na pasi nganga nzambe alobaki yango na ndenge ya ke lobilobi ntango mosusu mwasi akoki kozanga ke lobilobi ntango mosusu mobali akoki kozwa obie probleme obi accident bakati ye lokolo mwasi siporte bozala mais nzambe alobaki teke lobilobi soki mobali eloko nyonso to efionoki ke mwasi andima kaka bisengo na pasi wana te bandeko wana ezali ke mpo boma mwana bato avant mingi bayebaka te ke kobaba mpe ezali kofaire partir na santé ya foyer po ete soki kobaba eza kitoko santé ya foyer mpe eza kitoko mais soki kobaba ezali kaka ya manevre bandeko yango nde etindaka ete komona ete makambo ekomi mobulu bino boyebi te ke journée ya mwasi na mobali bato mingi bayebaka te journée ya mwasi na mobali ebandaka parti ya butu soki makambo tu eleki bien okomona mpe papa na mama balamuki gentil ya ndenge wana okomona mama gentil na bana na ndenge ya kosakana te papa mpe gentil kosekaseka pamba mais soki butu wana elekaki mabe bandeko ntango mama aza kolamuka yo mwana keba okomona ata mosusu mama na kaka na kati ya ndoko azokopapola bana bambata banini bino bozokomprendre te me ndenge nini mama lelo kandakanda boye nzoka nde makambo nyonso ewutaki na butu okomona mpe ta mosusu papa na ntongo akomi kogangela bana yo alezala kuna nyama yo kogangaganga nzoka nde makambo nyonso tu ewutaki kuna na butu mais soki makambo tu elekaki bien ata problème ezali oyo kaka papa na bana kaka Jean-Claude kosala boye te mama azali wana papa azali wana te kosala boye te konyo kovanda kuna kosala boye te moni olingi nasilika wana papa azoloba na gentil mais ezala ete na butu elekaki mabe yo Jean-Claude nyama mwana oyo yokaka te wana nsimbi na lito ya bendi yo nzoka nde makambo na butu yango na tosengaka mpe na bino bana mpe ifo bazalaka ete tango bolingi kolala bosengaka ete bolobaka ete nzambe tosengi na yo batela papa na mama butu na bango eleka bien olobi amen wana mpe ezali très nécessaire losambo monene yango wana po ete soki butu na bango mpe eleki mabe okomonaka ekanda ya balio ezali nsima yango na tozali koyebisa eke ndeko oyo babengi na nkombo ya combattant sala tu kende na lingomba yo na mama na okende po ete tozali koyebisa soko osali bongo toza kolanda kaka bato bazali kolobo ate ezala calme ate kosala boye te mpo soko osali boye polisi ekipe yebaka ete ti ekokoma komona mwasi wana kokima mwasi nini yango epui na kati ya wapi na mboka nini na France bandeko mwasi nini yango ya France oyo akolinga mobali boye mobali asa kufa na ye nani nga nayebi France bien nayebi po ete ngai moko nazalaki mpe ambianceur nayebi nazalaki koloba ngo te kopo nayebi nasala ambiance nayebi naleka na bapanama wana nyonso tu nayebi bamasolo bandeko mama ya France alingaka te koyela ye na bahistoire mpo mama France azali mwasi moko ete ntango deja azwi ye bandeko ezala te boza bino mbale bandeko ifo naloba ntango ozali kochauffer bandeko soki amoni ete ntango ozali kochauffer moko olingi olemba abeti yo me bambata na matako alobi ke papa likambo nini ozwi problème oza kokanisa nini ale chauffe nga nayebi yango malamu ebongo sikoyo yo kombata ozwi problème ya boye yo kanisi ete ata baninga na bazali koloba ete ndenge ezali wana kanga motema bani yo kanisi eke mama wana kokanga mpe motema po ete balobi ete non ezali likambo moko na bisengo na pasi wana balobelaki yango na sensi ya bongo te bandeko
bisengo na passionnant tant musu batela ki yango na côté ya de mobile ya gogo zanga mbuko badi mais baloba ki ete ke eloko za ko telema lisusu te après ale maman ndi magaga te wana ta ngai na kozala pour moi si oyo aza ko mona ba passe ya ba problème wana po ete wana ezali santé ya mutu ezali vie ko baba ezali vie mingi ba ebaka yango te bandeko nani yango akondima azala na ba passe ya boy nani yango akondima anyo na ba passe ya boy okoki na okonyo koma na bapasi ya mbongo ozangi mbongo moto ko patienter okoko nyoko mana otango mosusu ozangi mosala moto ko patienter mais oya ko baba te bandeko nani yango akondima avant de vina e mobimba aza ko baba te nani tokoki lelo ata na Facebook wana alors na kosenga na bato yo tango mosusu bato baza ko loba ete naza ko exagérer ngai papa Roger mais na sengi na bato bakolanda émission oyo bino bato bokolanda yango eza na Facebook oya moni ete makambo nga nazali koloba ezali lokuta intervenir aloba ete soki ata mobali eloko na ye ebebi nango efionoki mwasi akozela ti bakokoma bompaka ti bakokufa soki moto yango azali oyo ayebi ete akoki kosupporte soki mwasi yango azali akoma aloba ete papa Roger ngai nakomi mpo na koloba ete ngai nakokoka kosupporte totala ye totala ye bandeko kobaba eza santé kobaba ezali santé bilei ya bomo ya l'amour bilei ya bomo ya amour bomoni bapunition bazopesa bakombate ya makasi kaka ekende kuna epai ya oyo epaphrase na bino soki epaphrase akomi komona azobunda na gorille bapunition ya makasi kaka tala kaka gorille ya mbiso likofi bandeko okomona yango nde mutu kuta mokili ya mbiso likofi okokomona mais gorille bomoni bamakambo na bango baza komona oyo lisusu bake lisusu kofrape kaka kote ya biso baplan kote ya baplan ya biso bapapa tala kaka baplan nyonso ya kofionoka ebongo sikoyo oyebisa ngai mama ngo ata kutu balobi te aza mama mosantu ayokaka liloba ya nzambe akokoka kosupporte po ete nzambe azalaki zoba te po ete asalaki eloko wana aire moko eshofaka lokola oyebi ndenge ezalaka te moteur avion eza koshofe nanu po ete avion ntango ekoya epumbwa bino mosusu bomona avion nini yango oyo ete etondisi bato na kati après échauffer moteur te après kei epumbwa emata likolo non jamais na avion bongo bato bakokota te ndenge moko mpe na mobali il faut lekisa koza mobali bandeko yango na tozali koloba ete mpo na ndeko combattant oyo en tout cas ndeko zwa courage kende loba yango tika koyoka bamakambo ya bato bazali kokosa po ete depuis mpe bazali koyebisa yo te vanda koloba te tala kaka boye depuis babandaki koyebisa yo bongo nani asala koyede yo mpo na likambo wana ndenge moko basalaki mpo na epaphrase asololi na paster mukuna asa yebisi paster mukuna bona koya tosolola boye bato babenge epaphrase kosala boye te lelo epaphrase na mbeto hôpital ntango aleli nani yango oyo alobi te ba epaphrase namoni mpenza ndenge oleli epesinga mawa ngai yo longo na mbeto hôpital ngai naye koremplace yo mutu na kwe na ye boza komona mpo na kolakisa ete epaphrase nde aza kosika omona mpasi ye moko mais bato babande koyebisa ye non epaphrase koloba boye te epaphrase il faut kolakisa ete ozali combattant mais sikoyo na mbeto hôpital kikombattant asilaki bomoni ndenge aleli akomomonaka azobunda na gorille bandeko gorille ya mbiso likofi eza ndenge nini yango na tolobi ete bandeko babandi kozwa bafrappe na bango basakanaki na nkombo ya nzambe me nzambe akomi kolakisa bango oyo ezali lokola balobaka ete biliaki bango bikoki mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo tozali koyebisa bino en tout cas mingi bazali kotambola na ignorance biso tokanisaki ete ndenge bato mingi baye na poto awa baservo na bango ekozala ya kolamuka mais okomona moto mosusu azali kosevante alobi ete azwa badiplome ebele na Congo mais ndenge azali kokosa ma okondima te yo moko putu mpo bandi komituna eske badiplome yango alobaka azwa badiplome na Congo ya solo wana bandeko comment expliquer yo moto komi na situation boye au lieu lo bakte ndenge ezali wana en tout cas il faut na telema sikoyo nakende na bunda na
sala tuna kende na église ndenge nazwaki décision nasenga bapardon ozali kolanda kaka bamakambo bato bazali koyebisa sikoyo yebisa ngai bato bazali koyebisa kanga motema bango bato bazali kosouffrir to yo moto bazali kosouffrir ndenge moko lelo ndenge touti papa Roger uti koloba Epaphrase ye wana malgré bato bayebisaki ete Epaphrase kanga motema ozali vrai combattant mais sikoyo na mbeta hôpital est-ce qu'elle a dit qu'il est vrai combattant? Yé lobaki ete Nzambe apesaki mission po ya koloba a dénoncer ba makambo nyonso mission ngo ekomi na suka te Nzambe yango batie lisusu contre mire po lelo bango balobaki Nzambe na bango azali na nguya ndenge nini Nzambe akomi kolela lisusu liboso ya bakamera bandeko wana nyonso tu mpona kotalisa ete bandeko il faut toyeba lo esika nini lokuta ya bato oyo ezali kobaluka bandeko ngai situation ya mwana mobali azwi bandeko ata ngai nazalaki mwasi na ye nalingaki nasala tuna aloba ete papa koyoka bamakambo bato tokei na église tokende kosenga pardon mais yo loba nini yo te kolanda bamakambo wana te banime ndeko mobali soki oza mobali na ngai ondimeli bato oyo bazali koloba ete kokende église te mais yebaka kenda boyo ngai moto lokola ngai mama ozali nazalaka hypocrite te ngai ndenge nazali awa Nzambe akela ngai po ete akelaki ngai teke po ete lobi nazwa mobali moko mobali wana oyo ete azali ya kokufa jamais Nzambe azalaki zoba ate akeli ngai na nzoto na ngai ya bomama mpe akeli papa na nzoto na ya bopapa po ete nyonso to ezala na ndenge ya bokasi yo kanisi moto lokola ngai mama ozali yo koyela ngai na babozoba ya boye nazali mama oyo nazali na makila na nzoto na mai ezali kotambola boni lelo koyebisa ngai te mobali na yo biloko nyonso ekufi kanga motema po ete liloba ya Nzambe elobi ete na bisengo na pasi bisengo na pasi wana balobaki yango batalaki kote ya makambo etali bambongo ntango mosusu mobali akoki kozwa accident na ndenge te ubie ntango mosusu loboko ebukani ube nini ube lokolo ekatani mozali na ye me balobaki teke kote ya baplan balobaki teke kote ya biloko moto parce que kote ya biloko moto wana nde esika penza biso bamama tolingaka teke basimba bandeko nakoyebisa bino elongo moko ya oyebi ntango bato mingi balobaka wa te libala ekufi po ete mama ayokelaki baassistance sociale opo mama asalaki boye te bandeko ngai nakoyebisa bino lelo verité bolimbisa ngai na koloba verité po ete bapapa mingi bazali na lokuta bakosaka mingi bakosaka badéclaration basalaka oyebi problème ezalaka nini omoni ntango mibali balingaka biso bayaka na baalire moko oyo ndenge balobaka ete balingaka balakisa ete bango nde bazali babilombe mibali oyo ndenge bayembaka ete elombe sese donc bayelaka biso babiloko moko kolakisa ete bango nde bilombe oyebi soki mobali alingi mwasi sika bandeko mokolo ya liboso ndenge akosalela ndenge akoniata yo moko na sa motema olobi mobali yo penza deux fois te donc mobali yo penza azali penza elombe mobali po mobali na mokolo ya liboso akolinga penza alakisa ete ye nde penza somo bandeko aza capable atako akoki ata na ndenge ya avant asala makambo wana asalelaki yo ata 14 kimbiolongo penza ya mibimbo ya milai wana ko aleli yo mpe na banzeto oyo babengaka kifimpu eleli yo mpe bakita mata apres nsima ye komelela yo mpenza oyo babengaka mongonzo ya mobimba ntango azali kosimba yo mama olobi moto yango mpenza yeyo me biso mpe basi toyebaka teke ntango bamibali basalaka bongo mbala liboso basalaka yango na kati tokoki koloba kaka sous forme ya azali déjà drogué wana azali kobeta mama alobi moto yango yeyo me ntango ekomaka ete bazwi ye papa yango na mama yango basangisi bango siko bavandi esika moko moto akomisaki yo na 7e ciel ebandi kokita 6 5 4 3 2 nde akomi nsima bandi kopesa yo baraison mama omoni kaka mokongo nyonso tu ezali mpenza ya konioloka ya mo sikoyo yo moko so olakisaki mwasi deja ba1000 étoile oyo bandaki kopelisela ye na ebandeli yo lakisaki mwasi ndenge nini okoki kodepase 8e ciel sikoyo soki mama akomi kosenga okomi kopesa baraison yango nomoni bamabala mingi ezali kokufa na bapoto baza na basekret na bango ezalaka wana ezalaka nango bamakambo teka oyo bambongo tala papa Roger aza na raison soki ko mobali ozali koservir mwasi na yo bien
ata mobali yango zwaka mbongo ya muke okomona ko mwasi ko akobanda kosala tout ata na koluka akoki mpe koluka kayu po ete akompletaka salaire na yo po ete likambo kobaba ate nga nasalaka nango jete nga naza hypocrite te nasalaka nango jete po ete wana nde ezali sante ya molimo ya kati ya libala nzambe azalaki zoba te tina akelaki eloko wana ezali sante yo koya koyebisa ngai nini no mama ozali tala kaka boye bandeko okoki kozala no na mbongo te ko me biloko ya moto ifo esalaka biloko ya moto ifo etutulaka bandeko ngai antuka kote wana nazalaka na soni te nalobaka mpenza po ete bino tala nakoloba eloko moko oyebi bakongole baza bahypocrite soko tali bamakambo mingi bakongole balobaka liboso ya bakamera okomona ete ntango bazali koloba makambo wana okomona moto moko ntango ye alobi ete ezali bétise me ntango makambo biso tozali koloba tozali kotya les points sur les i wana nde okomona bato bale bétise oyo eza bétise te ndeko nazali koloba yango ya solo ndeko soki ozwi mobali oyo ko eloko na ye tumbwembwe ndeko antuka wana ezali na yango libala ekokende molai te wana verité naza koyebisa bino ata babengi banganga nzambe babimisi baverse nyonso ya bible mpo baloba ete bible elobi boyeboye jamais ebandeli ntango mosusu mwasi akosala hypocrisie mpo akanga motema me bandeko mwasi oyebi biso basi na koyebisa bino eloko moko omoni ntango biso basi tobimaka tokutanaka na baninga na biso soki toza kobeta bamasolo antuka tikaka jamais kokabwana te sanke tobeta bamasolo ntango mosusu ya likambo etali mibali banini bandeko soki toza kosololako yo kaka sikoyo ke mobali na yo baplan toloba nini baplan na ye nyonso tu efionoka esalaka lisusu te sikoyo ozoloka sikoyo mwasi oyo mobali na ye baplan na ye eza koshofe aza kobeta sikoyo lisolo ndenge nini basalaki ye bandeko oyebi ndenge ebelisaka cerveau oyebi ndenge epesaka kimpelekese wana yo moko ozomona kaka ko neti okufa alors yo kanisi ete mwasi nini yango tala mwasi moko te na mokili oyo akoyebisa oke aye lokola asambelaka mingi alingaka nzambe mingi ata bayeli ye mobali oyo baple kufa akondima na ndeko moto akosala te mpo wana ezali bilei ya molimo bandeko mpo basi oyo basambelaka bango kutu balingaka makambo abetanga nango na ndenge ya kosakana te po ete bango ntango baza na bamibali na bango balinga babiloko na yango namoni ete tellement baposele kaka bango soko tali ata bareunion mingi ya basali na nzambe mikolo babandaki kosala bomonaki dernièrement paster supu abimaki mpo nini abimaki po ete lokola basali na nzambe posa wana epesi ekoti epa na bango ti boye komona mpe na Congo bato eglise moko babimaki bamama baza koloba ndenge nini bakoki kobanda kosala na bapapa po ete posa wana esi eleki bandeko betanga nango wana antuka ndeko wana basalelaka yango liseki te me tosengi na mwana mobali oyo combattant kende kosenga pardon nzambe akoyokela yo mawa senga pardon nzambe akoyokela yo mawa bandeko nga naza koyebisa bino moto jamais oyo nzambe akeli okoki kozala na eloko ya kofionoka mobali ifo olakisaki oza mobali sikoyo yo eloko nyonso tu ese efionoki toloba sikoyo basi mibale baza na ndako mpo wana tokoloba susu tobenga wa mobali te obie toloba o papa tokobenga su mobali te mpo yo eloko efionoki papa eloko efionoki mama mpe sikoyo moyeba shofe eza te bovandi kaka boye wana ezali baje moko antuka tala kobabako naza koyebisa bino ya solo malgré hypocrisie bato mingi basalaka kobaba ezali bilei ya molimo bandeko mpo nalakisa bino ete kobaba basakanaka na yango te tala komona tata monene ko tata monene mpenza oyo bato bazali koloba ete autorité soki afungoli mongongo abandi koloba bolobi vo oyo ya autorité mais ntango ekomaka na masolo ya kobaba okomona ndenge papa yango ko oyo bazali koloba autorité ntango azalaka likolo boyoka ndenge autorité akomaka zoba wana aza kolela mama tala des fois te wana aza kolela mpenza ko wana Marie-Jeanne tala yango na tozali koloba moto oyo akoloba ete azali gang na kati na makambo wana ye azali elombe mobali azalaka te bandeko tolobi yango bien bamama
babomba basekele ata bapapa bazali koganga liboso ya bakamera bamama babomba basekele mpo soki bamama balobi ete babanda koloba ndenge nini bapapa balelaka bandeko okondima te okomona papa mosusu mpenza ko elongi ya mutu akanda me ntango aza kolela elongi ekomi neti ya mutu azali na mbeto ya hôpital asana alingi akata moto me nzoka nde moto te bisengo bise matisi ye nzeta mbila bandeko te oyebi ko tokosenga na ndeko oyo kende senga pardon na église tika koluka ete eloko na yo etikala kaka boye po ete mwasi wana ata lelo akoloba ete mwasi ya mama combattante bakoya kopesa bacourage mais suka akopakata mpe akokende koluka moto mosusu po ete ntango baninga na ye bakobanda kobetela ye bamasolo ndenge nini bazali koshofe bango ndeko oleli ebele bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe tobombeli bino basango mingi tokopesa bino na butu ya lelo mpe mpona kotalisa bino ndenge nini makambo ezali kotambola kati na kominote na biso ya bakongolais mpe koloba bamakambo oyo ezali kotambola kuna na mboka na biso RDC. Merci. bandeko babolingo na bandi bongi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto jumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.jumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bango